Papa de ngenda zaki na mbongo penda. Bambuta wana ya ba politique tant ba lukaki ne ba yaki komona papa de ngenda kamataki mbongo conscient apesi pour ba pesa maître croquet bangajaki maître croquet avocat français ye muta défendaki biso pour na indépendance na biso. Non mais à cet instant-là les pays n'avaient pas d'argent. Oh kasi Rwanda toza mon peuple ya nani te ya colonisation te mais papa de ngenda azalaki avancé déjà azalaki déjà kalaka na l'état. Mais lui azalaki déjà na mbongo wana na bonzambe na na bonzambe azuika mbongo na bibozo oyoyo basengi combien montande ebuginga basengi combien basengi autant de boyena boy abiale kamata mbongo bo pesa ye donc mbongo eutaki na poche na ye moko apesi mama ngai na yosoma lupango na somi lupango ba pesa buko lupango pa na et pas mon somi lupango. Ah voilà mutuna nao ezue yano papa de ngenda a participaki to église oyo kaka na ba prière pe et participaki pour RDC soit indépendance. Voilà. D'ailleurs kombo lipande bima et pas ya papa kimbango lipanda indépendance Kimpwanza po papa sibongo na 1921 déjà lobaki na memeli bino ba indépendance mibale politique na spirituel apesi politique au moins apesi indépendance politique tala ningi ba politicien ba sakapare nango ba okipe kutu papa kimbango te ba ocheka ba miette kaka azo kaka ba miette makele loto olobela ete ya omonaki ata nzambe me réagir à travers nzembo ibatata eba mama ngu nzaka lunze yeko Didier Mpasi ya lumwe nene kalunze yeko nganani waluku didi zozo ngangu za ntoto wa utsuka sezi suka ngunza kalunze alobini ngai mutu na longola kibino na maboko ya ba belge mais boye bangai te po bozo indépendance mais alobi zozo ngangu za ntoto wa ngangu za ntoto soke suki ngangu oyo wana eko ya l'indépendance spirituelle. Voilà. Deuxième Kimpwanza Kanzole Armstrong Apollo 11 bakene na sanza là bakene na sanza kuna bakene ba scaphandre ba pareil. Voilà. Maintenant bakomi kuna bakene omona mutu moko boye bamoni mutu ba oh mutu wana ko même mutu biso toye tozana ba pareil tozana ba nani ba respiratoire tout ça nini ye azaka kanenge tozalaka na planète Terre. Curiosité eke mutu ngo to pousa na kaba bon mana mutu kange photo bakangi photo paf babi oh mais ata mutu mwindu ozomona na abakos bakangi photo pa ah tango bakitaki na bango boye po bandisi ko koluka encore babakos bake banani oh mutu mwindu batuni non batu balata mimi babakos non na Zaire hein kuna tout ça boye ba localiser baye Apollo 11 baye tina mongali ma pa Mobutu bakutani na Mobutu balobi vraiment tala tozalaki na ba voyage na biso kuna tomoni tata moko awa me balobi tata ngo azaka ada Zaire bapeti Mobutu photo tanga tala oh mais oyo omona ngai babi omona yo omo babi mutu oyo ko vivre kuna sans ba pareil il faut zalaka ka nzambe. Madame Kim na Corée abi asali sacrifice à 40 jours sambela akuta na nzambe akene na ngoma moko abondela tango 40e jour amona tata mo azokita wana tata mo azokita bwe pa amoni pena tata yange na yiwana abi o nzambe me yesenga inani yesenga amona nzambe yo tango zola la pongi tata kimbango bimi kuna tata denge na bimi kuna ba apparition tolobelaki ba caractéristique ya nzambe po mutu balo waza nzambe omniprésent omnipotent na omniscient batata wana je rends hommage à Zali na ye vraiment to botile pe ba fleur azali de la ville kala ya ville ya Kinshasa papa ntsumbu ndo mpetelo to benga damage tata wana au cours ya réunion moko na papa denge na bambuta ba pasteur na pasteur au cours ya réunion na papa alobi na papa ngai na découvrir erreur na kati ya Bible. Oh, moi je me rappelle papa denge na ndoba nous allons corriger la Bible. Peut-être réflexion papa na kenepe musika
Abio papa nga na moni erreur na kati ya Bible. Papa denga na silika bimuda ntungu. Soki o lakisinga erreur wana kati ya Bible te, je vais te compliquer. Oye papa denga na ninga zaraki. Voilà. Ah, mama ko bambuta musuzu babi omoni ya luka ka makambo. Omoni bo moni ka lingo maninga zara. Aluki makambo, aluka ka makambo. Abi je vais te compliquer abi. Lakisinga erreur na kati ya Bible. Papa ntubu azu Bible. Natanga ngoto. Ngana otangelo, na otangelo sika ye iketine zalaki. Il faut ye ba erreur nini yo papa ntubu tanga ezalina. Zambe. Papa ntibu avandi, papa denge nazo salisa. Mbule betaki makasi. Sikoyo ebontono moko azoya tango akomi wana apangusi maboko. Apesi papa mbote. Papa ntibu pemene abi na motema. Vraiment papa denge na ko hotele misate bontono yo te. Tango bontono akei papa tali. Abi mbuta ntibu. Makanisi no zanango. Est-ce que musalo biso to yele musalo? Tu natele misaye. Papa diangenda kutima. Makambo na kata mutema mutu ye a détecter ngo. Alors biso to yele ki musalo te musalo batu ba osala yango na tanga suke zali bandimi. To bandimi to la musala makasi to osala, c'est un processus et là siko te mais petit à petit to zo poussana. Ta tata ki mbangu akofina buto pa. Yango kai papa ki mbangu kenga na lobaki eko kamata yo ekwela mutu nyos. E kamati yo asoko osala mabe. Manasu. Eke bua kota musuna lukengo. Ebua me oyo auzana bien. Atosa ka bolingo mbego misala. Atana na na chiffre nani ya betité. Atana marque ya betité. Voilà. Ye auzala mamo installation ezala. Yango papa di ngena baki liaison spirituelle. Lolo balongo bakembela bave olo ewisa yana tenza bansololo Kimbo Kimbelela bana Liza Lwana tenza Bazali Bazana lingombo savant bazali Batu wana nguya selon département na département. Voilà. Papa, maman musicien moko bayemba we are the world as appelle la catch kuna Stevie Wonder aloba boy ngaine na za boy na mona couleur mukirite na mona couleur mo sport ya mo sinanga ya banga na ngate avec les renaissances. OK. Alobi mokolo muto omoni sanga ne fisike une minute na mona ta mo sinanga na mona couleur mukili to kabuli bomengo katikati si ba uta kuna ba oya ko sabino ba kimi na poto ba oya sa miracle kuna batiki mama makambo ezoya. Esengo na libota ya Nzambe bana tata molimo santu bana mama mwilo bino ba ebozwa minna mokili mobimba bokozoka butu moyi ya kolanda biso bandeko na bino ya menga makimbango television na kati ya émission tolobela mama mwilo ekokamba maka epai ya ngai mama Falontima na pesi bino mbote bisika nyonso bozwami na misala na bandako pe bongo na bongo boyamba yango kombo misatu ya bule solo biso bandeko na bino na momesano oyo to mesana kopesa solo tata molimo santu maboko nde to yeli susu mokolo mwa lelo to yeli susu liboso ya baetando na bino pona kopanza sango ya tata molimo santu pamba tezali mokumba to pe ndai oyo to lapa ya kopesa ye maboko na pasi nyonso oyo ya moneli biso. Spécial 8 juillet, spécial 8 juillet, spécial 8 juillet. Nous allons kolobela bongo nani les baptiseurs de l'église. Rendez-vous ya mokolo malelo ya maman Falon elongo na invité na ye o bozali ko découvrir na bandambo ya bangonga o ezali kolanda ngai awa tozali kolobela bongo la personne de papa Diangenda Kuntima Joseph o toyebi bongo tata molimo santo tata fumo ya longo tata se mokimbango na boyei na ye ya mibale bande ko balanzi ya menga makimbango télévision butu mo itoko senga kana bino oyambi biso na bandako na mosala pe bongo na bongo kabola solo sango oyo kota s'abonner partager commenter liker ezali moko ya banzela oyo bino bokolanda biso bopesi biso confiance po ete to panza sango tata molimo santo na ndenge sengeli po ete osunga pe menga makimbango télévision ezwa en vol lentement mais sûrement tozali kokende na kati ya réussite ezali komona na malgré bakoko soka tata molimo santo akobosa na biso pamba te la cause elle est juste. Ensemble avec vous nous allons découvrir notre invité du jour pour parler de la personne de papa Diangenda Kuntima Joseph du baptiseur de l'église papa Richard. Bonjour. Bonjour maman journaliste. Il est chercheur indépendant, c'est un grand bibliciste, c'est un makessa, c'est un fidèle kimbanguiste qui s'y connaît mieux.
et Salaka Lokumo, ça me fait plaisir. Je suis fière de voir un frère qui mangue, c'est Oya Yebi Bibilia. Un frère qui mangue, c'est Oya Yebi ko défendre sur la religion, Oya Yebi ko défendre Banzambe Oye Andimela. Yangone Longo Nabino, il n'y a pas besoin de faire de présentation. Il s'appelle Richard Louzaïsou. C'est un bibliciste, je ne sais pas, un génie, un savant. Moi, je vais l'appeler comme ça parce que avoir le don, le pouvoir, le savoir de pouvoir interpréter la Bible, de pouvoir comprendre les écritures qui manguisent, ko balanisa maloba batata ko kenena ngona kati ya mokanda na nzambe, c'est pas donné à tout le monde, c'est une bénédiction eza lembo. Donc azali nkole wana to mona kilelo to matimbo ka ebulete kasi to ye yango pona ko lobela solo tata kimbangu kulobela papa diangenda kuntima Joseph na boye ina mibale na nzoto ya papa diangenda kuntima Joseph tata kimbango na tango wana apona ki yamba ya mibale na pa ya papa diangenda kuntima Joseph wete likambo oyo esikila ezwa misisa to mona lingomba ndenge komi lingomba kimbangisa lelo ongai na tozoko tutela nzoto me ongai no foto sala keba ya kosalela yango na ndenge ezali posa na biso posa ya tata kimbango te po tokotunama kolo likambo nde tozoko lobela lelo Papa Richard aussi topesa na kimbote sango ya kitoko ezali spécial Louis Juillet. Bonne fête à bana nkole bonne fête na bana nkole o bazui chance ya kokende Kamba na ope baza à travers monde entier bazui courage to chance à kokende te faute ya misala faute ya batan mais batindi ba contribution na bango. Bonne fête na bango nyoso. Voilà Papa Richard, lelo tozali kolobela vraiment lelo zali masolo ya Papa Diangenda Kuntima Joseph. Sa personne, nous allons parler de sa personne, nous allons faire voir au monde nani wana zali parce que moni mingi surtout na ebele oyo ba vueza ba finga donc lelo yo ba non kimbangiso balanda biso na pensée moko négatif ya koluka kolobana biso ke bozali bungi vous faites ça le pays ne marche pas vous venez nous parler ceci cela restez branchés les appels pas bo tikala wana penza branché pour biso bana tata Diangenda Kuntima Joseph to ye penda kolaksa bino qui il est parce que bazalaka bazali pe bakozalaka toujours mais avant tout tozali kokanisa pe bana nkole na mwa moke kaka na mwa moke lelo yo. Quelle pensée nous pouvons avoir sur les relégués qui mbongiste na tango wana tito yana na mwa moke parce que masolo ya papa zali penda mwa molai. Merci maman Falone. Tango lobby vraiment malgré ce que ça na mutute mais chair de poule donc tango lobby makama bana nkole. Lelo tozo sambela toza libre. Lelo batu baolo ba kombo ya Yesu baza libre. Mais kala kombo papa Kimbangu pe baolo babatu baza libre. Mais lobby wana okoki koloba komba papa Simon Kimbangu te. So ba yoki na komba papa Simon Kimbangu bakangi yo. Je me rappelle tata mo na bosani komo na Gomsit. Po lobele ka komba papa Simon Kimbangu tata ngazaki mandefu ebele. Bakate mandefu wana nyonso bapeze kwanga babia lia kwango na mandefu. Po alobi komba tata Kimbangu koloba te. Siko emandoza andeni. Omona papa Simon batu baningi baloba komba papa Kimbangu. Siko pona technique po batu ba comprendre te. Bakozwa na mboka bazui mesa batie, bazui ba verre, bazui ba masangantama batie wana. Bazo mela te. Po ba camoufler, batu baba wana basula. Wana bazo beta komba papa Kimbangu. Omona batu ba oleka babia, wana bazana ngo basula. Donc bakoma ko utiliser ba technique ebele pona koloba komba papa Kimbangu. Soki ba yoki yo lobi komba papa Kimbangu ou ozali ko s'adhérer na kata mouvement ou oza adhérer na kata mouvement le kimbangisme mama bako kamata ta mususu 50 personnes na libulu batimuni libulu bakundi bino vivant bako kamata tono ya mafuta ezali kotoka bazui yo poni otanga ikoma papa Kimbangu babuaki yo kuna. Donc pasi oyo batu bayoki pona likambo oyo yo lelo batu mingi baosakana na komba papa Kimbangu. Bankole déporté, éloigné de leur famille. Et bamemi bangona musika na bamboka na loa, bamemi bangona bamboka belé, bakei déportation batiki ba famille na bango, bakei ko kufa, bango ba yebaka ko to mema bango kuna po likambo esila to Kimbangu to memi bango ebunga, nzoka ne na bonzoto tata Kimbangu azaki na masuwa te, esengeli a utilisé un système wana pona ko paza pe sango na ye. Donc
bato bamonaki pasi bankole bamama mikala batata Johnny bazali ebele oyo bamonaki pasi e na badescendant na bango bamonaki pasi. Donc journée ya lelo pensée ezali pasi oyo bango bamonaki lelo tala biso tosepela lelo biso totambola na bamituka lelo tolia yango esalaka nga pasi oyo namoni moto azosakanela lingomba oyo wana elaki ntuwadi lelo ezaki mbangisi te yango omonaka motu alinga koma na niveau ata mosu asimba motu mpo wana eza blasphème so ozosakana na komba tata kimbango. Donc bakoko na biso bamonaki pasi bana nkole bamonaki pasi omona pena no baye balingi bakanga bango me bandimi bakangama oyebi nzembo chanson fétiche kana votu kangama kangama ke tunayeonga omona batelemi mais po tolobela lisolo te quelque part babi ntango bayeka kokanga yesu bayekoli tula mwisi ya tata bapalangani olelo tolobela ngo bakimi me bana nkole bamipesaki babi toza wana bokanga biso e bakangi bango ozomona pasi na motema me osala mamaki nzembo bakangi ye bake kotia ye na hôpital bato ya maboma po babi oyo aza folle aza moto ya liboma nzoka nde ye abanda ye kopesa bamessage aopesa bamessage prophétique babi oyo aza liboma makambo azo babolanda batiaki oye hôpital oyo babenga lazare eza bahôpital oyo batiaka bato ya maboma bake kotia ye kuna tala bankole tala pasi bamonaki voilà na mokuse na koloba kaka bongo lelo vraiment so oza mwana nkole esika nyonso ozali osadere babengi bino boya babengi bacontribution il faut kopesa. Donc voilà obengama kaka mwana nkole te po obengami mwana nkole me ozoparticipe te yango mpe na interpele bana nkole nyonso basadere baparticipe esika oyo nyonso bazali na bacontribution nyonso oyo bakambi ya bana nkole mpe basengaka. Merci beaucoup mama Fala. Matondo mingi papa Richard, je suis un peu éclairé mais bon voilà qu'il likambo yango elekela ndenge wana pour que lelo oyo to zwa bénéfice ya likambo yango, donc il n'y a pas de sacrifice sans salut. To kotina masolo na biso ya mokolo mwa lelo. To kotina masolo na biso ya mokolo mwa lelo. Papa Diangenda kotima Joseph. Nini to kolokisa na mokili. To kolobela la personne de Papa Diangenda. Tata Elolenge wana, un homme si courageux, déterminé, élégant bien sûr parce que Papa Diangenda avant l'accident qui na beauté, ozomona beauté ya mobali elombe mobali ya nguya mobali, donc il y a likambo déterminé tant ozolo bali kambo, vous sentez que c'est l'homme qui parle. Vraiment ça une émotion, tout ça mais tant ozolo ba vraiment na kati émotion ya mokolo lelo. Hein? Donc n'est parce que moi mikolo muke direct dans le 8 juillet. Donc quand on a bandi na otala bon. Pour la petite histoire, peut-être que ça pona bandeko bazaba no kimbangiste, Papa Diangenda azali fils ya Papa Simon Kimbangu. O bino benga prophète. Hein? O bino ba mokili benga prophète. Fils troisième fils ya Papa Simon Kimbangu. Voilà. Donc premier fils de Papa Kisolokele, deuxième fils de Papa Dialungana, troisième fils de Papa Diangenda Kuntima. Né en 1918, à Botama 1918. Donc un grand homme. Troisième fils, premier chef spirituel. Troisième fils, premier chef spirituel de l'église kimbangiste. Le bâtisseur de l'église kimbangiste. Bayaya bazongi sima. Bayaya bazongi sima pona nini. Makamutolo bayango yoyo. Fale batuto yeba. Oyebi, tangu koponama ezalaka pona kiya yate, pona ki nini te. Pona kotanga te, pona bozui te, pona biso nde totangi totangi na liège. Papa Kisolokele. Mukolo Papa Dialungana mukolo Papa Diangenda kutima oponama eponamaki yene mbaponaki baponi e a diriger église ti mokolo oye atikaki biso na bonzoto a changeaki nzoto neli tolobaka ti mokolo oye abongolaki nzoto mais ba grand frère na ye Tata Kisolokele na Tata Dialungana bazo tosa parce qu'il y a des chefs de l'église. Voilà. Bagosa la likamote, bagosa la injonction te. Hein? Ozomona. Oh yakolo bango yango babanda otosa. Papa Diangenda azaki kade mais akotos yepe akotosa ba yaya na ye. Mais sur le plan ya makambo ecclésiastique ya lingomba, c'est lui qui dirige. Papa Kisolokele alingo sala likamote tuna
papa de Yangenda alobi nini parce que yene mutaki premier chef spirituel. Voilà. Ezate o lelo tolingika bazala bele te. Oh pour bisonde total, yo pour bisonde total. Maman parole maman journaliste. Likamuna nzambe zala apona kotanga te. Kia karasi ka kota kika fudile mafua. Papa Gimbao. À côté de classe nini ouais spécial ou adola musabide. Tu vois? Mais bah papa de Yangenda atangaki ayekolaki asalaki na administration ya ba belge ozolanda donc azalaki une grande personnalité oyo nakoloba na yo papa de Yangenda voilà oyo nakoloba yango matonto mingi papa Richard tozali kokende vraiment lelo masolo ezali ya mingi papa bonzambe ya papa de Yangenda kontima Joseph papa Richard soki tokoki kolobela yango ba angle ezali ebele mais mpona papa Richard ye moko tant que chercheur qui mongiste bibliciste toko okotela nango ata nini mpo tobanda mbala moko attaque parce que eza match moko ya attaque sans recul. Merci maman Falone. Papa de Yangenda un grand visionnaire. Un grand visionnaire. Tout son nom sur le plan charnel car un grand visionnaire, un grand bâtisseur. Papa de Yangenda lelo soki toza lelo na ba installation c'est papa de Yangenda. OK. Et là relaxa pa bonzambe yango wana. Oyebi maman Falone tata na biso à l'époque ba otanga na école protestant catholique. Idée on est utaki na wapi pona papa abanda ko les établissements. OK, voilà, motuna yango wana. Loko tobi ata grand bâtisseur tango batata na biso ba otanga ba ene na biso ba kolo ba kulutu ba leka ba bengana bango na école protestant et catholique nde yango na papa de Yangenda ayeko zwa likanisi ya kosala ba école asali ba école e bana oya biso oyo bagimbangiste babandi kotanga siko na ba école po ba bengana bagimbangiste na ba école oyo oyo totangi ba kombo wana ya ba mpelo e ba protestant nde papa de Yangenda ayeko tonga ba école et bana na biso bandi kotanga et siko curieusement biso kuto ponite na baye ya libanda ezala protestant catholique salitiste to yaka kotanga na yo baotanga donc papa de Yangenda un grand bâtisseur un grand visionnaire aloba d'ailleurs adage mo alobabi en aidant les autres je m'aide moi-même ozomona donc nakosalisa anenga asalisi bato mosusu mais aza komisalisa ye moko nakosunga bato mosusu donc sunga bato mosusu nzongo nde oza komisunga parce que parmi bano batangaki wana baza kopesa sikoyo service mpe na lingomba oteli sikoyo adage eloko papa de Yangenda alobaki atongi baekole atongi bauniversité atongi bacentre agropastoral okunzulu owapi lelo donc lelo mpona makambo ya agropastoral agriculture élevage ya pambate par rapport ya mangomba misusu donc na cadre ya bolingo mbeko misala omoni papa de Yangenda un grand visionnaire asalaki bamisala wana otali donc kibunzambe mutu mpe elakisaka mpe kaka bongo wana mpenza kaka na kati ya kibunzambe so nalobi na kati ya kibunzambe oyo nazwaka ye ndenge olobi esika nini oyo nga natiaka papa de Yangenda par rapport à bato mokili bato balobana na mokili oui par rapport à bato balobana na mokili bato baloba ebele mais wana ezalaki campagne kaka ya kodiabolize po ete bayebi eloko eza epai ya papa de Yangenda ezali prédication ya colonisation po balobaki boye babelge balobaki boye babi tokangi tata na ye mais bana oyo nde baza plus dangereux yango bazwaki papa de Yangenda bamemaki ye na boma po basala lavage ya cerveau d'après bango tokende na boma tosala lavage ya cerveau po papa de Yangenda atangaki na colonie scolaire na boma atangi kuna asilisi nde akotaki na administration belge akomosala bango bakataki basala lavage ya cerveau nzoka nde batala baki kuna aza plus dangereux ke tata na ye donc papa de Yangenda pour moi c'est un dieu aza nzambe mpo nanga papa de Yangenda ezaka ye continuité kaka ya Simon Kimbangu ye kaka Simon Kimbangu yango na babelge balobaki babi il est plus dangereux que son père voilà malamu tosala ye lavage ya cerveau ozomona pourquoi po Simon Kimbangu azalaki dangereux mais sikoyo babengi papa de Yangenda plus dangereux ozomona donc pour moi papa de Yangenda azalaki nzambe azali nzambe mpo azalaki te po ye azali mpe akozala
malgré na bonzo toza souté. Merci Papa Richard. Le Congo vient de célébrer le 62e anniversaire depuis l'indépendance. En parlant de l'indépendance, Toyebi, le père de l'indépendance, Ngaïnao Kimbongi, c'était tout africain, que le père de l'indépendance, c'est Papa Simon Kimbangu. Mais ce qui te continue à profondeur, nous allons parler du caution, la caution, pardon, Oyo, Papa Diangenda, et les qui n'ont pas parce que mon qui est temps de le baron, le rôle, les qui m'ont dit, vous perdez les raisons, vous allez à gauche, à droite, mais ce que vous voyez côté de mon est-ce que c'est vraiment réel, les Cambouana, il y a caution, il y a Papa Diangenda par rapport à l'indépendance de notre pays? Merci, maman. Au moins, ça, tu as écouté aussi, ma. Et ça veut dire accord, hein, il y a roi, il y a belge. Na Papa Simon Kimbangu. Bakanga ye na prison ya se ya mai. Papa Simon Kimbangu akuta ni na ye, akeka obimisa ye. Voilà. Basa asali akawabi photo zo indépendance abi salamu kada asali papa asali. Bakor wana. Mokanda wana yango wana ekena ezala na nkamba. Tangu papa Kisolokele aokene Belgique. Oye pataki kalaka na kati ya administration. Bakena concours moko na Belgique. Ne na concours ntanga bakei papa Kisolokele bimi premier. Na batu nyonso bamimaki. Ne mama mwilo deja ayebaki ayebisaki tangu yo okende rwa bodo mtazaki rwa. Abi tangu yo okende kutana na bodo yebisa ye makamba kangaki na koko na ye. Maka papa Kimbangu akangaka na koko ya ye bodwe. Okay. Po ba libérer RDC moka. Yangona tant papa Kisolokele bimi pe premier poto le papa Kisolokele était par rapport à l'Imutuna Ntuni ne impressionné roi. Kisolokele fils de Simon Kimbangu bimi premier ama yele makasi de bakutana ngina roi. Ne makamu mama mwilo yebiseke tango okutana na bodo. Untela unzaisa oyebisa ye makamu oyo bakangaki. Tata Kimbangu na koko ya ye roi Baudouin. Pour l'indépendance ba pesa. Kuna na longwe na zongi sikoyo na makama kosho papa Diangenda alaki salarié andozo mbongo ebele tangu ba tolingi tozo indépendance esenga foko engager avocat bon bambute ya tangu wana ni bible lobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira solo ne yango to loba histoire c'est vrai nando yoka tata moko ando le kabi je connais le Congo mais o ando bosa histoire ando bosa nango na ebeke il connaît le Congo mais oyo histoire wa bosa na yango tikanga na loba yango papa Diangenda zaki na mbongo penda bambuta wana ya ba politique tang balukaki ne ba yaki komona papa Diangenda kabataki mbongo conscient apesi po ba pesa maître croquet bangajaki maître croquet avocat français ye muta défendaki biso pour na indépendance na biso. Non mais à cet instant-là le pays n'avait pas d'argent. Oh kasi Rwanda toza mu pepe ya nani te ya colonisation te mais papa Diangenda azalaki avancé déjà kalaka na l'état. Okay. Mais lui azalaki déjà na mbongo wana. Na bonzambe na na bonza azuika mbongo na bibozo oyoyo basengi combien montande ebukinga basengi combien basengi autant de boy na boy abiale kamata mbongo ebo pesa ye donc mbongo eutaki na poche na ye moko apesi mama ngai na yo soma lupango na somi lupango ba opesa buko lupango pa naye et pas monta sombi lupango voilà mutuna nao ezuye yano yango siko toloba ke buku wana to livre d'or wana oyo tata basinila pour na indépendance ezana maboko tata kasi bino luka ba kasi tata X na tata Y ba ba ke livre d'or za pa na ba balakisa pe ta bisote moto asomi lupango kasi yene ba pesa buko lupango na lobi na ngai ebele te mais mwana mayele a comprendre lo oni na olinga na luba voilà papa Kimbangu continuité à papa Kimbangu papa Diangenda papa Diangenda a participé to église oyo kaka na ba prière pe et participé pour RDC soit indépendance. Voilà. D'ailleurs, comme va lipande bima et pas ya papa Kimbangu lipanda indépendance. Kimpwanza. Pour papa Simon Kimbangu en 1921 déjà le bagi na memeli bino ba indépendance mi balé. Politique non spirituel. Après c'est politique. Au moins après c'est indépendance politique. Tala ningi ba politicien ba sakapare nango ba okipe kutu papa Kimbangu te. Ba ocheka ba mieti kaka aso kaka ba mieti. Makele loto olobela ete. Ya monaki ata nzambe me réagir à travers nzembo. Ibatata eba mama ngu nzaka lunze yeko Ndidia mpasi alumwe nene kalunze yeko
nganani wa lukudidi zozo nganguza ntoto wa utsuka sezisuka ngunza kaluze alobi nini ngai mutu nalongolaki bino na maboko ya babelge me boyeba ngai te mpo bozwa indépendance me alobi zozo nganguza ntoto wa nganguza ntoto soki esuki ngangu oyo wana ekoya l'indépendance spirituelle. Voilà. Deuxième, qui mpuanza kanzole l'indépendance spirituelle. Yango tata ki manke nga na lobi indépendance spirituelle eza na poche na ngai. Bon, lelo lokwa tolobela papa di ngenda wana ezalaka parce que esengeli ka toloba ngo kaka. Voilà, parce que voilà, puisque bazaka mutu moko mais lelo tolobela spécial 8 juillet du fait que likamo indépendance pesa na kati papa de ngenda pesa ki mbongo esengeli tolobela ye. Donc papa d'engena azaki mwendete, azaki muto monene, ezana bonzoto, ezana molimo, il était Dieu, il est Dieu. Merci papa Richard, tozali kokoba, tozali kokoba en tout cas balobi kokende mopanzi te zwa ba bureau tia mwa pause mokena mosala olanda sango oyo zwa pe ngonga to yozali kolanda panza yango po ete moko na moko azwa solo eteni ya likabona e papa Richard Lozaiso. Chercheur indépendant, grand bibliciste de l'église. Nous allons parler des astronautes. Tu as vu tant que tu as astronautes, l'icolo ya sanza kuna. Balobi na biso batata na biso bazali bato. Babotaka nyonso na toyo kaka o bayi mokili bakolobaka na biso to nzimi. Sikoyo. Na kati ya mapata kuna tokomona katena ba astronaute. Ndenge nini tata kokoma kuna pamba te na lisolo ba astronaute lekele kina no boni betela biso yango. Merci maman Falone. Azali moto abotaka mbalebele na lubango nzamba botaka bango nde bana confusion biso wana confusion te e bayebi na bango bazolingana bango kande ko ndima te bango tango nyonso ezali 66 na 9 boba nzambe ye moko pa botaka donc mpona koloba mpona papa de ngenda Armstrong Apollo 11 bakendeki na sanza là bakendeki na sanza kuna bakendaka bascaphandre pareil mais tant bakomi kuna bakendeki komona mutu moko boye bamoni mutu babi mutu wana ko même mutu biso toye toza na bapareil toza na banani ya barespiratoire tout ça ndenge nini ye aza kaka ndenge tozalaka na planète terre curiosité eke mutu yango topusana kaka babi bon malamu tokangi foto bakangi foto paf babi mais ata mutu mwindu ozomona na abakos bakangi ye foto pa tango bakitaki na bango boye pour tango bakitaki moko alimwe tango baye bakiti mission na bango esili babandi sikoyo koluka encore babakos bake banani mutu mwindu batuni non bato balata mimi babakos non na Zaire kuna tout ça boye balokalize baye bapolo 11 baye tina mongalema pa Mobutu bakutani na Mobutu balobi vraiment tala tozalaki na voyage na biso kuna tomoni tata moko awa me balobi tata ngo ataka na Zaire bapesi Mobutu foto tango tala mais oyo omona ngai babi omona yo babi mutu oyo ko vivre kuna sans bapareil il faut ezalaka kaka nzambe mais curieusement nzambe yango aza mutu mwindu yango na ebeti biso yango toye na recherche tomuda mutango papa de ngenda abe papa Mobutu omona ye abengi papa de ngenda. Moi je me rappelle parce que na tuna papa Kalambui là on a chauffeur na papa de ngenda na isi papa Kalambui elekaki na abi papa Richard tovanda papa de ngenda zaki na propre zaki na kazaka ne tongoto bimato ke sika moko boye costume pena zaki nango mbala moko par téléphone ngombe bengi tango Mobutu abengi papa de ngenda isi papa Kalambui là papa Kalambui là abi makambo yindi président bengi biso tokende na mongalema papa Kalambui la bim papa akoti ake changer bilamba lati siko boko siko abakos zaki nango zaki teni depuis la kokuta no pena président mais ake changer abakos webi poni curieusement abakos ake lata bamonela ki ekuna bazui pa tango bakomi na mongalema bakuta na Mobutu bato tango bamoni kaka babi ye otomonaki na ligne bakwei baloba na nge babi to azanzambe papa tango yo oza kolala olobodia ngenda aza magicien aza ndoki aza boye eza oyebe évangile ni évangile ya colonisation oyo ekotaki oyebi kala papa Richard oyebi oyebi na yebisa yo babelge ntango bayaki
oyebi discours ya Léopold te boke te ya bango te bango bayebi lela nzambe mais bokei mpona intérêt ya Belgique ozomona abi votre connaissance en évangile ekesalake bozwa bango ozomona mpo mundele azalaki te na connaissance na évangile yango wana bango bazalaki lembele donc sikoyo ere wana ezalaki bamindele bayaki sikoyo oyebi bamissionnaire noir oyo toza na bango bango nde baye na évangile mpe ya colonisation ya kodiabolize papa dia ngenda mpo ete biyamba na bango etonda d'ailleurs mama Faraon na oyebisa yo papa dia ngenda déjà avant na ba 87 déjà yebisa biso mangombe ebele eza ya mbongo bakosomba bato na mbongo bakotia biloko ya kolia boyaka tozomona yango papa dia ngenda asalisi biso bantinsani na bantinsani tootonga mais lelo bazi ntinsani te no me nga nayebi ete tata na ngai babengaki ye moyibi babengaki ye mandia kasi lelo papa Richard azokamwa koyoka bamangomba mosusu toza na tintani nalobi bakomi miyibi ona ndenge nini mama Faraon ebongabi te mpo tata na ngai azalaki moyibi na biyamba mosusu ekomi na français yoka kutu yoka ntintani yoka formule biso ezalaka kaka batata oyo aza na 10 000 aya oyo aza na $100 aya mais kuna ezala ndeni botondi na stade oyo azali na $100 mpona azwa visa baleka batandami pa oyo aza na $100 aleka mpona mariage baleki papa Richard bapesi bino gratuit bino mpe bopesa gratuit merci beaucoup papa Richard bobenga moyibi estce bomona yanga na ndako na bino bomona bavéritable miyibi tozokoassiste na bathéâtre de chez nous un peu partout mais mosala na biso ezali wana te toyei nde mpona kokumisa solo tata nzambe papa Richard vraiment na fidélité nazalaki nango ki mamba te papa Richard soko tuntuki ezaka matata na mpona nzambe pour papa nous mourant soki eloko pour papa nous mourant soki dele eloko na omonaka bamusulman donc bango soki abi akufi mpona akufi akoti lola mais biso mpe pour papa nous mourant mpona olobela évangile ya tata kimbangu ifo toloba bango bon bamosusu tolimbisa bango bayebi te omona baofinga diangenda moyebi tout ça bona boye mona mutu musu ayebi te ezalaki réunion moko ezalaka ya secret ya butu ntango bawaya nango na moi yo mpo olandi zoka nde na réunion wana yo ozalaka te oyo ya bato wana oyo ya molili yo ozalaka te ofinga yango tooteya kaka mpo bato bazonga na raison bacomprendre ke papa diangenda azalaki un grand homme un grand visionnaire il est Dieu parce que mutu akosala makambo wana kaka eza nzambe yo kana mpe tolo lisolo ya mokuse kaka Madame Kim na Corée abi asali sacrifice à 40 jours asambela akuta na nzambe akene na ngoma moko abondela tango 40e jour amona tata mo azokita wana tata mo azokita bwe pa amoni pena tata diange na ye wana abi nzambe me yasenga inani yasenga amona nzambe yo tango zola la pongi tata kimbango bimi kuna tata diange na bimi kuna apparition tolobelaki ba caractéristique ya nzambe po mutu balo aza nzambe omniprésent omnipotent na omniscient na omniprésence papa diange na biso toloba aza nzambe azala euta ebandeli mpe azali amonana partout omona monani na sanza omona monani boye oyo bamonaki ye na Belgique bamonaki ye wapi omnipotent toyebi asekusa bimeme ya ndenge na ndenge omniscient donc tant bino bokanisa makambo ye deja nyonso deja asi akanisa parce que il est Dieu. Merci beaucoup papa Richard tozali kokoba yango wana mosala na biso na baye oyo bayebi te tozali komema bino sango malamu ya tata Kimbangu sango malamu ya tata Diangenda po ete oyeba na ntango wana tata Nzambe akotuna yo oyokaki bapanzi sango na ngai te oyokaki bana na ngai oyo bazali kopanza sango na mokili mobimba te en passant na saluer bandeko nyonso oyo bakosalaka mosala moko na ngai mosala oyo ezali mosala moko foto zwango na angele mingi pamba te mosala tozali kosala ezali kosunga bato ebele tosala yango na solo tosala yango na kimia tosala yango na bolingo na kotosa mibeko mpe na kosala misala nde bongo tokomona ete kobota mbuma bisika nyonso yango ezali kokende papa Richard toti kolobela Mobutu en parlant de papa fait Mobutu discours ya papa Mobutu na bobseke ya papa Diangenda ezalaki bosolo bongo nyonso mpe kaka mpona olakisaka bonzambe ya papa Diangenda Mobutu tango papa Diangenda azalaki na lulu abu kananga on azalaki lulu abu voilà bazalaki bavoisin na Mobutu sima na sima na bandako na bandako bazalaki baombo donc tango mosusu mpe Mobutu akoya na ndako ya papa Diangenda mama biba tile biloko balie pe
Alors papa d'engrais n'a donc prodigué pe ba conseil ebele. Ayebise makambo ebele pour Mobutu, il fit journaliste, ataki journaliste tangwana. Mobutu ataki militaire, mais ataki pe journaliste. Azalaki na facilité ya okende pe la prison sika papa Simon Kimbangu azalaki. Alors papa d'engrais n'a donc sa ba correspondance ko koma mikanda a opesa ye yazo mema na prison. Omoni? Alors relation na bango ko makasi moninga malamu. Voilà. Alors Mobutu mukolo mususu atane journaliste asalaki article moko a kumisaki papa Kimbangu. OK. Ne ba mona ki ba belge ba yozo mutu wana toto mona yozo kumisa ye ba beta wana histoire to peta da vrai. Ba beta Mobutu abetama tanga ye papa d'engrais na yesi papa d'engrais na bi tala ne ba beti ngai. Papa d'engrais na bi bon problème ezate. Abi omoni ningo zo salisa lingomba. Ningo zo salisa lingomba. Un jour okokoma mokonzi monene. Mais tant okoma mokonzi, kobosa na bagimbangiste te. Masolo nyonso ezalaki nano akomi mokonzi. Na 1958. OK. Alobi na ye. Ezalaki na 1958 wana lisolo bazo solola. Alobi ta abi na pasi yo zomona nane basali yo. Nane osala ba correspondance ko getika mikanda na prison. Un jour pour osalisi bagimbangiste. Mais okokoma mokonzi monene ya mboka. Mais tant okoma mokonzi, kobosa na bagimbangiste te. Point. Yango moni mukolo papa d'engrais na kufaki vraiment émotion. Babambi papa d'engrais na mabanga cercueil. Wana na kati ya campagne kaka ya évangéliste ou ya colonisation. Voilà. Ba yaka ya mindele siko ba baza ya moindo. Campagne wana ka o molili. Tango babambi mabanga, tango kore tina centre Mobutu ayoki pe babambi mabanga Mobutu aye. Ne yeke osala témoignage. Bamama batatare banandeko Kimbangu ya solo ezala mino ezala ngai ezala mama présidente tozali na mawa papa Tangela azali lisusu te batasengi nanamela mino wa liloba nana liloba oyo na koloba ezali makambo ezalaki na kati na ngai na ye alingaki moto ayeba te kasi mama Mobutu mwasi na ngai wa yambo oyebaki ye ayebaki yango mama mabomela na wabandima na ngai ayebi yango tozalaki bato basatu témoignage oyo bazali kotala président de la République te kotala citoyen rayewa Mobutu Sese Seko azalaka Kimbangu te mais azali chrétien catholique makambo yango malango oyo dans 1958, Mobutu Kalamaliwa tukumitano na mwambi. Papa Tangela Azali alikuwa kangai, abenge ngai nanda kunai. Aluna ngai boy. Papa okomi mingi. Ona kusanya biso bato Kimbangu. Mama mena tuna Kimbangu. Pe elimami na ngambe lokola. Katilinga na baboko pe ya jenu alobi okali lobali ya ngambe 1958 yewa nalali azali kokangai. We are sitting in our
Merci, tout cas, habitato ala di bino mono baga ko tata na ye mutata prophète mais il pas prophète pour makambo yebisa yenga na 1958 tena ko mokonzi monene erona na zaye mokonzi te lelo na ko mokonzi alobi mama sese mutayeba makambo wana na mama bobila dawa ye mutayeba makambo wana abi na sengi ye pardon azoyoka nga yalimbisa mutakufa deja ose ne pardon ne c'est que mon butu ayebi grandeur spirituelle ya papa de ngenda yango alobaki alimbisa ngai po likambo alobaki na loba pa mutu te 58 alobi mutu azoloba témoignage au chrétien catholique alobi mais tant comme na 60 bakena na table ronde 60 aux indépendants pas 60 Kasavu a accédé na pouvoir 5 ans 65 Mobutu a eu pouvoir Mobutu maman akanisi yango eloko wana esalaki epasi abi moto aza moto pamba te a moto monene azali nzambe malamu ndaka esala témoignage. Est-ce que l'église qui m'a dit qu'on va corrompre Mobutu? C'est seko. Donc, il y a un autre qui monene, il n'y a pas de angena. Pour comprendre que Azali nenga obino bokanisa kate, il est Dieu. C'est lui qui m'a. Bref. Nous parlons de message, de Chité Mbalama qu'on a un message il y a 2 janvier 1992. Maman Falon, le 2 janvier 1992, on a bien un message prophétique. Voilà. Un message prophétique. Papa Dengenda appelle ça la chronologie pour les événements. On a 92. Nous sommes dans 91. Nous sommes dans le centre d'accueil. Septembre 91. Nous sommes dans le centre d'accueil. Papa Dengenda dit ah, va finir un Dengenda Mouyibi, mais bon, on a un véritable Mouyibi Moukolezoya. Dimanche, maman. Tu comme lundi. Pillage et bandit na Kisasa. Papa, maman. Pillage et bandit. Na bayiba kate bayibi na mutu muso ngamo na oyeba frère en Christ ko sakana te ake azui ayibi pe tobi papa mais yo samba bia tika passe leki mais yo sambela kati mais pasteur mais siko en quoi papa denga na moyibi mais tala abaki bon mona ba véritable moyibi abi to komi na rond point mingonga bele ko benga bino yaka toke na biso boy ya toke yiba na biso ya to lobi mamo piège bandi. OK ai omoni ninge salaki ya nazongi sikona nonade par rapport à votre question to lobelanga papa diengena pour la saki soko a prophétiser likam et ça là alors bien lelo lende bandi na 1990 le 2 janvier 1990 papa diengena bambuta il fallait ba ko pesa ye ba vœu ko tombela ye ba komi ba pesi fleur ba lobi papa diengena lobi ah merci boye ko tala ngai mais na yebisi bino na sengi bino merci bo lesi ngai tout ce que ningi ya lobaki mais lobi elo wana retena kuna bi bako tuna bino abi mokolo mususu papa ki solokela okeni et alobi a cité ye moko pe a cité papa dialungana abi kasi ba otuna bino tango batata na bino banga kufa batikila bino nini papa denga na bi bolingo mibeko misala abi makambo misatu soki bobosani yango botosi yango te pasa munu pasi na bino esila te pasi na biso ni biso bayindo esila te or makambo misatu soki botosi yango nde likambo tolobi o papa kimbango lobaki na 1921 ke na yibino ba indépendance mibale politique na spirituel donc eloko hérité na nga yango wana chronologie ebe événement nini bango bakufi ya lobi yango et quand on komi pe ba date na bango ekoki papa ki solokela ke le 17 mars ozolanda papa le 8 juillet papa diangenda ke et papa dialunga na yeko aussi sa biso na le 16 août donc nenge a lobela ki chronologie ya événement nenge a asita ki nenge tanga ki e ba ku Philippe bongo est-ce que ngana ko sala bongo est-ce que ngana ko loba bongo to koko na yo landa biso ko loba pe bongo na détail ba to ba ku Philippe bongo bazaki banzabe ozolanda siko na kiti pe na kiti na pona shite makambo misato yo soki botosi yango te pasi na bino ko sila te pasi ya nani pasi ya moto moindo voilà lusimba zola siku ye bisalu pasi lwa tambuleno kimponza kya mpeve oh 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 oh
Mutuma meno mu bisalu. Lusima siku zola ye bisalu. Nazongelaka. Pasi lwatambula nini? Imponza kia pepe. Seke? Oyoki lusima zola siku yebi bisalu. Pasi lwatambula kimponza kia pepe. Donc, makamu misato za penana ni mo clé. Papa babi. Abi wana bolingombe ko misale ekangele yango nde clé ya mondimi. Clé na biso. Soit to tosi yango. To indépendance spirituelle. To bandi ko inventer. Makamu ni so passe to mona osuti. Moi da la isoti. Na lo indépendance spirituelle. Soit to tosi yango. Okomona ba savant ba robima. Soki to tosi yango makambo papa de ngena lobaki. Okomona bato bazana elembo. Ebemba te salaki 10 jours. Sobi lamuka e olamu. Na kombo tata kimbango. Na kombo tata kimbango. Bakimbango on sala yango et nous approchons. Et ça c'est un processus. Yango papa kata riba. Mise fungama. To kende kulumi. Et ça processus to kende ti to chité et makambo na salama. D'ailleurs, tata moko patunaka, atunaka papa de ngena. Mais par rapport à Biyamba, papa Dengue a fait sa réponse. Tu vois? Donc, papa Dengue Zali Nzambe. Bolongola et Koto Bino Bokanisaka. On est dans ma campagne. Merci, papa Lozaïsou. Merci beaucoup en parlant des savants. Papa Lozaïsou Zali savant. Tata Nangaï Pazali savant. Baté Bele Bazali Basavant. Natango Wana et Otolobi. Voilà. Faut se repentir. Repentons-nous qui manguiste. Tolanda. Tata Molimo Santu na ngonga oyo na Brazzaville nenga zali to landa malendisi nenga zali ko lendisa bande ko na biso ya Brazzaville to bongama na biso ezali pasité na bonzo tozali komona yango pasi kasi soki tozwi molimo ne tata kolobaka butu mo ete molimo ezala ebele bonzo to ezala moke to kolonga na biso to landa kaka mayeba zali koloba to tola ezali grâce ko za kimbangiste embele baza mokili metata ponika ngana yo moto na moto azwa eteni ya likambo na papa Richard Lozaïsou tango bolobeli motuna oyo tata wana tozoli kolobela mbala moko représentant de la ville à l'époque papa Ntsumbu o azalaki batata oyo bazwaki temps ya kosolola na tata ya ngenda ya kotuna kama mituna ndenge esengelaki on pensa papa Ntsumbu a découvert erreur nini oyo mbuta na époque wana a découvert na kati ya mokanda na Nzambe oyo atalisaka yango pamba te Biblia ndenge ezali bongo nani oyo akoyi kolobake na kati ya mokanda na Nzambe erreur ezali. Voilà maman Fallon batata wana je rends hommage à Zali na ye vraiment to bokili pe ba fleur azali de la ville kala ya ville ya Kinshasa papa Ntsumbu ndompetelo to benga damage tata wana au cours ya réunion moko na papa Dengue na bambuta ba pasteur voilà pasteur au cours ya réunion na papa alobi na papa ngai na découvrir erreur na kata Bible. Moi je me rappelle papa Dengue na ndoba nous allons corriger la Bible. Peut-être des réflexions à papa na kenepe musika abio papa nga na moni erreur na kata Bible. Papa Dengue na silika mbuta Ntsumbu soki o laxinga erreur na kata Bible te je vais te compliquer. Oui papa Dengue na ninga taraki. Voilà. Mama bambuta msusu babi umoni ya lukaka makambo ayo umoni bam moni kalingo maninga zala aluki makambo lukaka makambo abi je vais te compliquer abi lakisanga erreur na kata Bible papa Ntsumbu azwi Bible natanga ngoti ngana otanga na otanga lisika ye iketi ne zala il faut ba erreur nini papa Ntsumbu ezali na ezana Apocalypse chapitre 20 tokobanda chukua na 7 je crois. Apocalypse 20. Ah oui. Bon, Tobandi on a 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 140 000 et toutes les tribus des fils d'Israël. Des tribus, bon, Tokiti, na kiti kaka na 11 mbala moko po na koloba, likambo ya lobaki. Alobelaki par rapport ya alobelaki par ouais Apocalypse bolimisa Apocalypse 20 7 na bandi na 7 alobi boye et là par rapport à tanga suka makamwa suka abi quand les 1000 ans seront accomplis Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Hollandi, balobi,
bana na nzambe tata nzambe akolinga mokilo lokola litoko bale tokokota na mboka wana paradis terrestre bato bakovivre 1000 ans bakufaka te babelaka te bazalaka na kimia sikoyo babi ntango 1000 ans ngo ekosila babi satan akoya lisusu kobungisa lisusu ebele ya bana yango wana papa Ntsumbu alobaki papa erreur namoni papa denga na bi oui papa Ntsumbu vous avez raison abi satana bakofongola ye te po aya kobungisa lisusu bato bakofongola satana po bajuge ye mpe bakondane ye papa Ntsumbu avandika ata retorika bi papa malamu botika ye kaka esika na kasho bokanga ye wana bosambisila ye kaka kuna bokondane ye kaka kuna voilà par peur voilà ekomaki neti mwa koseka esengo ekoti et papa Ntsumbu avait raison voilà yango papa ndenge nalobaki faites des recherches ami mais soyez profond dans vos recherches abi si vous n'êtes pas profond dans vos recherches vous ne réaliserez rien abi faut tout ça là-bas ba recherche biluki koluka mais alobi vous à la profonde na ba recherche na bino abi so ba profondé bon mon na ka ezaka bon moi j'aime pas yango na lobi saka moi je suis chercheur bibliciste donc ça na la recherche na côté pe la Bible ça on ça peut recherche par rapport aussi à Bible pe les sous mais papa Richard kutalaka kuna na makambo na masolo ya papa Ntsumbu na papa Diangenda kuna balobi ete lingombe ekotika la moko mais ko totala na ngongo yo ebele mangomba etondi boye ekotika la moko na lolenge nini voilà kutu loko tolobela papa Ntsumbu mutuna ya malamu ya mwana papa Ntsumbu apozaka papa Diangenda question abi papa yo loba o lingombe otika la mona papa simongi ma lobaki ekotika la ndenge nini au moment où mangombe ye bebo eso bota makaka papa Ntsumbu tika mangomba wana kutu ya bebo abi si est-ce que na classe bataka mona moko na classe bana faut bazala belé bazaka belé ko examen zala na examen ne boyo ozwa le premier na l'échec abi biso na tango asuko tokosala examen olandi examen ya mangombe kozala mama Falon yango tolobelo kimpoanza ki apeve indépendance spirituelle examen ya mangombe kozala oyo soko salelaka babiloko ya CCCT nyonso ekomona na boye bakimbangiste oyo bakozala ya kobongama ningi nkolo esalobaki abi restez ici ne quittez pas Jérusalem ti bokokambata nguya nde bokozala batémoin nanga partout banda na Jérusalem na Samarie jusqu'aux extrémités de la terre ningi pe ekozala 1 Roi chapitre 18 verset 20 okiti tina suka oyebi ezali nini ne papa ndenge na na ntango suka tokosala examen oyo Eli azalaki nango na baprophète de Baal oyebi histoire wana Eli amonaki lokola roi Akab amonaki lokola Eli azotrouve Israël Eli abaki ne te roi yo moto ozotrouve Israël c'est parce que okotisi banzambe ya bapaya awa na Israël kopotana ezalaki abi bon ça va po tondimake wapi baosambela nzambe solo tokende kosala examen bakendaki ne na mont Carmel bapesi Eli toro moko bapesi baprophète de Baal mpe toro moko otango wana 1 Roi chapitre 18 verset 20 tina suka bakomi kuna bapesi koni bapesi toro ngombe ya maseke wana ya mobali bon Eli alobi lokola bino boza ebele babi kuna so otangi kuna babe bazalaki plus de 450 prophètes de Baal Eli azalaki kaka be ye moko Eli alobi bakomi wana babi bon tokotia bakoni totie ngombe place wana moto na moto abenga nzambe na ye kitisa moto epela nde tokondima wana eza nzambe solo Eli alobi bon nga naza nga moko bino boza plus de 450 prophètes bino bobanda bango babandi ezalaki tongo bango babandi bazwi ngombe bakati mutu batie likolo bakoni babeleli Baal yaka Baal moto ezokita te Eli alobi nango boganga makasi ta mosusu nzambe na bino alaya ya kolala oyo biso alalaka te olobi ka tataki mbango kenga ti ta aza bagangi bi oyo bosambela makasi ta mosusu aza na voyage mpona nini Eli azalaki sur na nzambe na ye babi exercice oyo bango bandaki na ntongo ti bakomaki midi moto ekitaki te wana roi avandi wana Eli atuni abi nani aza pour ngai bato baobangana bango babi peti oyo oyo influence lelo donc ninga ezalaka
bato balandaki influence tala ebele bakende nga côté ya kaka na lopoto minoko ya bapaya nini tout ça oyebi lingala papa bitonga climatisé biso tofanda ta mosusu na mabele Eli ekomi ntango Eli na 12h na midi Eli abi batimuni libulu batie bakoni na kati bazwi ngombe batie Eli alobi na bango po prouver bango ke nzambe na ye asakanaka tabi bosopa tono moko mai yawa oh mama batiaka petrole te Eli abi bota mai batie kukukukukukukuku abi bota lisusu kukukuku abi encore batie Eli alobi abelelaki kako nzambe ya tata abika tata kimbangu kiangani abumelaki te moto euti likolo econsume holocauste etumbi papa batunika babeti maboko babi biso banda lelo na Israël awa tokosamela nzambe ya Eli abi alekanga bakangi tous les 450 prophètes de Baal bakata ye bango mitu voilà examen oyo papa denge na yebisaki papa ntsumbu kobanga na yo te tika mangombe ya nango ebele biso na bango na tanga suka tokosala examen na ke na nkamba azaki membre ya collège papa Nzibu komo na ye bato oyo akala bayebi papa Nzibu avandi papa denge nazosalisa mbula ebetaki makasi sikoyo ebontono moko azoya ntango akomi wana apangusi maboko apesi papa mbote papa Nzibu pembeni abi na motema vraiment papa denge nako otelemisa te ebontono oyo te ntango ebontono akei papa atali ye abi mbuta Nzibu makanisi no oza nango est ce que musalo biso toyelaki musalo tozatelemisa ye papa diangenda kutima makambo eza na kati ya motema mutu ye adetecte yango alobi biso toyelaki musalo te musalo oyo bato bakosala yango na ntango asuka ezali bandimi to bandimi tozala mosala makasi tokosala c'est un processus eza sikoyo te mais petit à petit tozopusana ntango tata Kimbangu akofina buto pa yango lokai papa Kimbangu kenga nalobaki ekokamata yo ekwela mutu nyonso ekamati yo soko ozala mabe na sumu ekebuka kota mosusu na lukengo ebuka mais oyo azala na ye bien atosaka bolingo mbeko misala azala na ye na chiffre nani ya beti te aza na marke ya beti te ye akozala mamo installation ezala yango papa diange na baki liaison spirituelle abi mundimi moko akufaki mwana koreki abi papa aye mangu papa alamusi ayebisi ma fille tu peux le faire okosala yango papa abi bino moko boetufaka eloko wana eza na mosika te mama palon makambo wana bato bakosala yango eza bandimi na ntango asuka petit à petit tozopusana mpona indépendance spirituelle mpo makambo papa diange nalobaki ekokisama alobango mpe mpa tata moko so akenda na ngambo naboyi otanga komona ye mais sika za oyo baolandanga baocomprendre tata wana batunaki tata naloba alingo mpe etikala mona ndeni alobi ezala président te bon soki président akangi yango bongo ya Japon bongo ya Chine bongo ya Corée tata Kimbangu na lowa baki 4 coins du monde epesa belinga Simon Kimbangu wana bakongo lingo babe moko na mokili na awa te mama esika islam eza ya kopikle bouddhisme eza ya kopikle mais il faut ka nguya yango wana na Bible balobi voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom wana na Kimbangu bakosala ba miracle wana bakolamusa bibemba bakotelemisa bakoko ni bamama mikala basalaki otali ntango bauti mpe lowa ntango baki basalaki ba miracle wana voilà monene na papa diangenda aza koyebisa biso makambo nini oyo ekozala lobi atikali kaka batise tatongi baekole mais c'est un prophète il est Dieu mais ba qualité ya prophétie eza na kati na ye aloba makambo esalama. Merci Papa Richard Luzaisu tozali kokoma na suka ya masolo na biso ya mokolo mwalelo boko limbisa ngonga ezali ngonga maso tolobi lelo pour que lobby ekoka kosalema réalisation ya makambo ya lobby ezali ko dépendre na etamboleli ya lelo ya ngai na yo na etoseli mibeko na etoseli makambo ya tata Kimbangu ya lelo ya ngai na yo babengi yo kimbangise ozali kimbangise tango za ndako na mino tango bimi na ndako kena ba camarade ba jeune fille boko tenir la regard te bolimbisa ngai ba tozali ebele biso na biso ezaleli wana tokozala kana yango to bwaka na biso ezaleli wana ezali nango na tina te tango no bana kotala baninga musala ngai pe na zalaki mais kozala déjà trop tard yango ngai na yo to bongisa ezali pasi na bonzoto tozali koloba mamba te okotala bisengo ya mokili o ezanga suka ezali boso na otali na nzambe kasi moto akozala kana choix mwana tata nzamba akozala kana choix
tolobi mabe ezali a malamu ezali a vous avez un choix sala choix ya koluka nzela ya malamu mpona pamba te yango wana nde ezali lobiko par la même occasion sala choix ya kosabone na kati ya Menga Makimbangu télévision po osunga tata Simon Kimbangu ya liboso pamba te komona chaîne na biso etombwama komona sango oyo ekende mokili mobimba encore plus fort plus très loin ezali esengo ya tata pe ezali esengo kaka ya yo Kimbangu c'est pamba te soko fandi botali na suka kuna ba mboka mpe tokoyeba te papa Richard lokwa za chercheur ndako yeba ba mboka ya suka ya mokili tango bakoyoka ngo bakondima ya solo teke tata Simon Kimbangu solo azali dans un coin on parle de Kimbangu qui est bakoya ndenge maloba tata Simon Kimbangu kianga nezali koloba ete bakouta bipai na bipai bakoya koluka nzambe pamba te nzambe azali na Afrika nzambe azali moto moindo nzambe nde tata Kimbangu esika azwami tata mokonzi ya milimo na biso ko baka kotindela biso mapamboli ya ngambo ya fleuve na uta Brazzaville ko baka kopambola biso pamba te tozali na besoin mapamboli papa potolonga foto lata kazaka ya bibende soko tiki biso mawa mingi papa Richard tokomi na suka nini oyo tokoki kokanga to pe nini oyo tokokabwa nango lelo yo tokoyeba banani basololo balongo baza wapi basololo balongo bazali na kati ya lingomba mina koyebisa yo tango papa lobaki na récupérer bino a récupérer ya ye tango satana kitaki pe akitaki pe na oyo ya ye voilà ya papa denge na papa de lungana loba 6 milliards contre 1 milliard oh bakitaki oh bazaki kota satana bazaki belé voilà mais papa de lungana loba 6 milliards contre 1 milliard ya bambasi ya nzambe 6 milliards ya bambasi ya satana 1 milliard allez-y comprendre yo za na kata lingomba moto azo loba na likambo pembeni tala ye malamu aza ya nani oh ya ye bayoka mongongo na ye tout ce que nous disons ozala kimbangiste ozala no kimbangiste makambo toloba ça vous concerne ça est concerné biso nyonso biso toto omoni ba mindele so papa denge nazalaki mundele mbele na yebite mbele na yebite ndenge nini balinga ba ndo protéger papa Richard koloba likambo wana te osala pasi soki papa tata bayelaki biso ate nde lelo toza kasi yango na lobi parce que moto mwendo yeba ko s'approprier na likambo ayete lelo bato ba regrette papa dengenda j'ai un message au papa dengenda asalaka même na bayi politique alobi na maman boza na patience lelo o ba dirige abaki na maman boza na patience votre abi patience na bino eko payer un jour j'ai un message na on peut ça un message voilà abi na ça adresser et pas ba kambia ya IDPS aloba na bango boza na patience patience na bino eko payer un jour et la kayanza mais le paye le message est là naza na on repesa yo maman pour no mona ke nzambe sera lobby à lobby parce que bato ebele bayeba makambuto balobaka bayeba makambuto biso na lingomba ba swahili ba luba bato nyonso bazali pas de tribalisme tout le monde tozali awawa ozomona waka na kombo moko kimbangisi ici y a pas muluba mukongo muswahili non o église ba ezabongo te parce que yo otala bato pe bazana ba poste mingi omona baza kutu te ba originaire oya naye donc yango moni papa diangenda kuntima na lolo ba bien naza na message alobaki et pas ba poser des pèses alobi loko na sepeli mingi ne to retenir bino mingi bina bolimbisa mais votre patience paiera un jour et patience yango lelo futi lelo po aza nzambe ayebaki ayebi makanisa bato ayebaki ke lelo to osuka lelo na ndenge tozali liboye nzambe azala bongo donc papa de maman falo bakimbangise to ba jeune to se préparer papa de ngena tango trouble moi j'ai été na zaka na matadima yo mokolo bobulo ebimaki tango papa de ngena zalaka je crois c'était na 90 quelque chose comme ça ou 91 bon mais tango papa de ngena yako silika aye kolekisa ba 10 musiciens ne mokolo apesaki Zakari 823 na zalaka kuna OK Zakari 823 alobi bakoya kosimba bino na bilamba bino bozaki na nzambe bolakisa bolakisa biso epa nzambe azali OK yo kasi ko interprétation bato Zakari 823 bani na 23 bato siko ba interpréter pe très mal moi en tant que chercheur bibliciste na interpréter ngo boy biso tozalaki na nzambe ba simba biso na bilamba toke zo mutuka na santé toke lakisa nkamba te yo mokili eko connaître ba problème ya pasi et bato baoya vers biso tozalaki na nzambe voilà papa Richard
naza na difficulté oyo tala boye ntango yo oza boye pas rien osimba boye rien mpo natambola bien te natia boye ngabi lelo ebembe eseko te na bando ozwa baraison yango ngai nalobaka boye fenêtre de secours eza nécessaire mpo papa de ngai na nde oloba okomona 5 heures deja basi batondelaki yo liboso wana tala biso bapo mosu aye na ebembe mosu aye na moto maladi olamuki boyo te biso toyepa nao na bandaka bakimangi te belebele baye mais epa ya mama falon alamuka bio sava tusamba te mai pa bato babiki mais pa na nga papa richa mpo natambulaki na niamu ndenge mbuta bandolo viongolo nakoki te nga mona yebike na okoka te nameki boye koka telemi te nameki boye epembe elamuki te nameki boye moto azalaki na motu neti ye rien nabi bozela nano nabimi nakoti na ndako soki fenêtre de secours eza te mais soki fenêtre de secours ndasote naopesa plan B na bato oyo oyo ezalaki ntango wana ntango eyokoka malamu kosala fenêtre de secours oso okoki te yo sosopeli ebembe yanga ni mai ezolamuka te il faut okota na plan B plan de secours osote okima mpo papa denga na baki bakobamba biso mabanga mama falon so de kobi na étape wana na banga baoyela biso mosu aye na bakisi na ye abi yo kimbangisi okomaîtrise yango. Voilà interprétation ya Zacharie 8:23 mokili kokonaître makambo bakoye epai na biso tovandaki na banzambe tosala oyo bapapa bando osala topesa mpe bango solution. Voilà makambo oyo biso ya pasi soki totosi te makambo tokutana nango yango wana otani matondo mingi yango yo jeune kimbangisi kozalaka na soni te toyokaka yango en privé na bagroupe na biso ekoréunisaka biso omona bandeko bazali kose plaindre maman falon bazali koloba na biso na yo mpe jeune mpenza boki na église ya bakoko na yo mpe elenge boponi kaka kintu adi mama elenge kobanga na yo te oponi nzela oyo ozolanda nzela oyo ezaki tozali kolobela la cause est juste certainement la victoire est certaine car la cause est juste kutu na bosani tata wana akenda na ngamba tunaka ye papa denge na yebisi ye ekozala te moto asala décret mpo bakanga boso président ede asali décret bongo ya ngola bongo ya braza bongo ya swaziland bongo kuna na badani tusa ezalaka nguya universel mokolo moko voilà mama mokolo yango eza lokola omoni biso ekoti na stade ndenge stade egangaka mokolo wana c'est automatique mutu na mutu tata na mutu nyonso esika azali likambo ekita eza automatique ndenge ekitaki na Jérusalem ntango ayebisa bango bakita ezalaki te ndembo bapotre bazwi epe ndembo bapotre bazwi te ezalaki automatique moko wana ekozala papa adiange na ye yebisa ye abi aéroport anjile kotonda na bavion bakokekisa bavion mosusu na mayama ya kuna baya kotala makambo ndenge nini ekobandela aya grave makambo ekobandao ekobandao abi ndeli ngombe kotikala moko kana nguya tango papa tala papa denga na baba mabino mabanga mais je vous assure bato ope ya bamangomo ne ba ko sabana bato ba ko bama nkuba ba obeta bango po ngana pesa dim nanga ba fwad ba nini na oseme siko bino boyebisa biso kuna diangena ataka mutu ataka nzambe te kimbanga ataka nani mais makambo ya kitoko ndenge ezosala makolo poto moni bakimbangi bazo sekusa bibi baosa nini awa mapapa ndenge ba kilo baolo vraiment allez siko mutu apesa lupangu na ye omonaka oyo apesa bakita zwi bakiti na bibi église ese vide baye esika oyo vérité ezali esalamangi na ntango ya Eli erona akabu mutu azalaki roi ekosalama mpe kaka bongo toza kozela kimpoanzaki mpe po examen po esalama mpo mangoma wana eyeba solo ezali wapi enseignement ya papa diangenda yango wana ateyi biso grande personnalité lokola papa diangenda esengeli tomemia ye topesa ye respect tocomprendre azalaki nani parce que aparticipe na développement ya mboka na biso lelo na université Simon Kimbangu kuna so obe orecense bakimbangiso omona ntango sobana mondako ebele kutu te ozomona mais on va entendre kutu baza ebele bazose conforme mpe na mibeko na biso pantalon ekotaka te meshe ekotaka te voilà selon mibeko
vous portez garant ya kobungisa bandimi yanga na bilembo yanga na papa Kimbangu kobungisa bango nzela mokolo wana zala capable ya kosamba ya kopesa ba explication qu'il faut na liboso ya kolo likambo ya kolo milimo ngonga yango tata mama yo zali ko sangisa bato regroupement de personnes moko boye ozo ko tourner bango contre leur créateur contre moto ya yaki ami kabimbe kapeta bundela bango esambiselo ezali na ngambo na yo biso to tei to pandisa ngo po yango ezali mosala na biso papa Richard to kabwani bazora bambote butu moi kasi kozanga te to soki pe ko bakisa ipo mbati mo lai na ngai momo fala ko la moko mwalelo na telemeli nano awa ansolo balongo bakembela bave olo ewisa yana tenza bansolo Kimbo Kimbo Kembelela bana bave olo Liza lwana tenza bazali bazana lingombo ba savant bazali bato wana nguya selon département na département voilà. Papa mama musicien moko ayemba bayemba we are the world as appelle la catch kuna Stevie Wonder aloba boy ngai ne naza boy na mona couleur mukirite na mona couleur mo sport ya mo sinanga ya banga na ngate aza avec les renaissance OK alobi mokolo muto omoni sanga ne fisike 1 minute na mona ka mo sinanga na mona couleur mukili to kabuli bomengo katikati si ba uta kuna ba oya ko sabino bakimi na poto ba oya sa miracle kuna batiki mama makambo ezoya aya kaka na nkamba acha elike pa tata Kimbangu azona marché na biso ah bon yekas papa na secteur ba tunga wani ga marché na ngam na omonta secteur ba tungo wezala ka black mais ko salema makambo minene ko ezate mama para omona kaka mo bakoko na ngoza na bangwana ataso na 2 ans ebembe yo atouché kaka na ko nzembo kutuka ya pamba déjà nzembo kaka ebembe la muki arrêtez kaka bako dona bango wana azana ina na azana 2 ans na 3 ans alobi te matouché ebembe la muki yango na par la même occasion to laksaka bana nzela ya nzambo zali na bana mikena ndongo papa dangenda alaki koloba pamba te obiso zali koloba tozwa yango pe kapa ba mama na biso tozwa yango pe kapa ba tata na biso ba mama na biso pe ya sona mavake na zali kofansa biso boazo betela biso je me rappelle ba événement mingi papa Richard eleki na lingomba nga na laika na maboko ya mama na 91 wana nazalaki na otiko botama alors tant so azobeta masolo so koloba na bandeko azali koloba na bandeko na ngai wana nazalaki na efa na maboko kaka yepo na nini mama kaka yepo na nini nalata saki na ye yo pe kaka leki na ba événement belé c'est-à-dire quoi biso tozali koloba lelo yo tozu yango pa ba mama na biso tozu yango pa ba boti na biso tozu yango pa ba mbuta ndeti lelo mana to mona voilà mana to wa voilà yona samuna banza oyo to yoka na to eba yango wana tanga diego to zaki mais to yoka ki mais makambo so to tanga to zalaki yango photo loba parce que to loba correctement neti be événement banda na 87 ti lelo to loba correctement na ngai na bosa na manke limbisanga pona loba papa diangenda pona kompe na suka poto pesa pe mbote ningo lobaki papa moko komone zaki papa mankenda azaki journaliste kolo journal observateur avant na ndaku na ye papa diangenda tindi papa bena akende kozwa ye ake kozwa ye abi menga moi je suis pas kimbangiste abi yaka papa diangenda zo benga yo bakoti ezaki journal ba mama papa diangenda azo solola na ba mama papa denge atanga bi atiki ba mama bi ba mama bo continuer mupaya na ngai na nozela ye papa ngo mupaya bakoti bake ko solo na papa denge na mandolo bana ye abi papa mankenda webi biso na papa Simo Kimbangu ezaka pasi to sala makama bien mais na comprendre te ningi mboko elinga biso te abandi ko bedele sikoma solo bi mukolo mususu d'ailleurs ni to pusana mukolo mususu kutu okomona likambo moko esala na famille na biso kala te likambo moko esala na famille na biso bato ba retrouver na bango normal mais likambo mibale boya oso ekwela na famille na biso abi wana ka catastrophe mukili mumbatu nyonso ba ko sepela bato ba ko mela masanga après basolo abi d'ailleurs papa mankenda na yebisa yo omoni wana conférence nationale ezotoka abi moni conférence nationale ne papa lo yangena baki zéro loko moko yo bima kuna te conférence zéro pe bima ke siko papa yangena zo yebisa mankenda aza journaliste observateur na tangi comme journal alobi na ye omoni même makambo to leka na conférence nationale souveraine biso to moni pasi mais tata na ngai na kata conférence nationale souveraine ba wololi ye balobi kombo na ye ba to ba wololi mais papa mankenda na yebisi yo na kata salle de conférence on ne se ba conférencer wana
mutu remplacer Mobutu kuna azana été. OK. Entre-temps, bankuru ngango neto tondo tsembité mabazai kuna. Bazalaye wana. Siko papa on a que journaliste bien papa dengue n'a pas exagéré. Mais intel aza kuna na kati. Na ba politique nyonso ya makasi. Puissant qu'ils étaient. Bazali. Ah bien non, quand papa dengue n'a débordé. Mais étant que journaliste à noter quand même. Voilà. Alobi motoko zo bokondi na lo bien. Ako uta na este. Ako yana ba armée étrangère. Ako yana ba armée ba paya. Yé mutoko yo comme président awa. On parle makam na iso papa dengenda azo yebisa papa mankenda kolo observateur journal. Ba témoignage atika on s'appelle ba témoignage. Ko élément na tozana ngoti mezali. Papa mankenda pouf alors comme ça pouf papa qui soloke la koufi. Papa dengenda na bagini. Lika momoko karate ka kwa la famille na biso. Mais ekomona na onka bongo ka. OK. Papa qui soloke ta kufa ka na gravité. Siko tango yeko papa dengenda koufi. Pas interpellé. Amoni bini papa mi mabanga. Oh. Mais dengenda yise ngai lika mo kwa na famille. Ezaka bongo mais yami ba etanga ekoya. Mukile ko ninga na batu ba ko sepela ba omela masanga. Interpellé papa mankenda. Ozolanda wana siko papa dengenda koufi. Po ezaki tango bakuta na ezaka na 90. Na ba 91. Atelebi tato seka daki mutu moka ko sakana te. Abandi siko ko considérer makambo o na bibona ko tala pe o mususu wana soke ko kisaba. 97 bu pas Laurent Désiré continue ba armée étrangère. Pas que nabi non. Mutu soki na yeba ke azan nengi nengi o ngana ndo ka bon. Po yeba ndo ka taka mutu. Mais sikoyo soki na yeba ke akoza na ba réflexion ya makasi boye na ba professeur boye. Mais chaque jour n'a que papa dengena ayi sara makamuna koma asenga ta bokondi omoni tala makamunenge lekelaki moto ya bongo azana ni pona yo il est Dieu il est tout il est Dieu azali Yahweh Kiangani botikala malamu tosilisi mpona mokolo mwa lelo ezalaki bongo menga makimbangu télévision na kati ya émission tolobela mama mwilu ya mama Falontima tika ete kime tata molimo santu ekoma kozana maboto na biso oyo ezali ambiance ya spécial 8 juillet tokotikala be wana na kati ya chaîne neso toko bénéficier na ambiance na répertoire ya ba chanson fétiche oyo ezalaki bongo ya tata Biangenda Kutima Joseph biso na bino toyebi momeso na biso na ba carte na ba groupe na biso WhatsApp ba numéro na biso ezali na ba bas de l'écran bo contacter biso ba souci na bino tozali koselango maboko ya kofongwa mapo mosala oyo etelema emona na miso na bino ezali kosenga beaucoup de sacrifices oyei na lisungi na ndenge nyonso maboko na biso ezali ya kofongwa mapona koyamba yango pamba te balobi moto oyo asengaka aliaka eloko ya mabete moto pe oyo asengaka azali nango mabete yango na te papa Richard ezali bongo moto nyonso parce que makambo esengi ba sacrifice ebele et ça passe tobengi bona poto ba partout bona ngola esika nyonso ngana za invité ngana za chercher ba bengi ngai me bango sika ba uti ba bimisi ba transport ba caméra ba tout ça soki osungi donc nzambe ko o participer pour balobi soki moto moko abongwani komone koma obongoli mutu moko komone koma na livre d'or bon soki émission so ebongoli ebele ba kasi yo po participer ki c'est que yo po zana kati ya tout à fait vraiment papa Richard micro na mboka yo ngana silisi na ngai. Merci beaucoup yo ngam oyambi ngai ngani na osenga yo merci na linga appeler opesa mbote mingi te po epesa ka soko bandi otanga batu bamso otangi bango te ezala bon et tout ça bango tout à l'heure parce qu'il faut tout ça la animation plutôt spéciale OK wana ndesko to otanga voilà merci beaucoup donc tolobi kaka papa Diangi nazaki moto monene to se souvenir na ye to tsaye esika oya ye na interpeller pe frère na ngai ndeko na ngai je crois je connais le Congo à kota pena na kati ya profondeur ya likambo oyo za pe bien abakisa ba histoire na kati ya le voilà vraiment dasepela na ye vraiment akundolaka mais oh pas zangi yango pe biso to pesi aya pe vers biso to pesa ye pe ba piste ya ba makambo oyo za na kati ya likambo pour connaître mieux le Congo ba pena bien le Congo. Voilà, restez branchés sur Menga Makimbangu Télévision, commentez, partagez, abonnez-vous, likez. Pour nous, on se tata, to kutena mikolo ezali koya. Merci.